au moins mutu mom na te ba lox moni mutu lox à lokoso ya ralibabe tant on se sert à commis précis et on se fait foutre ndako à commis précis son roga toza na rapporté ya elo côté donc ce qui coûte mambolobi na bonne chance na roga ba congolais à Congo Brazza bo pesa roga chance ba débat mais na zo pesa communiquer bo ba partir à les 20 donc Brazza nezo tika la polele mungali wenze nini sibiti nini miibi nyoso bazana il ya ba mongo ba okatsa ba oyiba c'est alingala yani ngando yaza siko ngando taza lokese ngando na bwende bateka mweshe na nzela maiso bandika bolobo au matabu bateka ngano ba 7000 ba soit obeta masolo ya musique tangelanga kutu héritier ko tangelanga la coste tangelanga Patrick Beckham Lady Maître ko tanga la coste aza goigo elukula nga tuliaka na bakombo abatu. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle Bolandanga partout dans le monde. Merci beaucoup à toi, notre sponsor officiel Jésus-Christ. Merci à tout le monde. Bandeko Bozas Kocho Branché, Bandeko Ngarabiso, Bisopeto Ngarabino. Vous continuez à s'abonner, vous partagez, vous likez, vous commentez. Et si vous avez tomber la vidéo, vous s'abonner, vous appuyez la cloche de notification. Et chaque fois, la biso bandokota ou bando recevoir. Merci beaucoup. Bande kubuzana pona biso toyebike bolingaka biso po biso pe tolingaka bino yango tozalaka na habitude ya kozongaka mikolo nyonso mpona koya kosola na bino kotiela bino baelema kitoko oyo bosepelaka nango elekaka na chaîne na bino bolingaka mingi vraiment lelo toza na ya mpaka tokomeka mpe kosolola par rapport à makambo ezoleka na toile par rapport à nyonso ezoleka avec ya mpaka tokosolola yango vraiment sagement et lelo tokobeta lisolo ya fe regola tokobeta lisolo ya bandeko na biso oyo bameki bazolinga mpe kombuye moi journée ya le 24 tokobeta lisolo ya bandeko na biso mosusu oyo bakatisaki déjà na ngambo ya Brazza mpona kokende kosoutenir roga vraiment tokobeta mwa basolo ebele toza déjà wana na ya mpaka tokomeka mpe kosolola yango. Bonjour tata moi c'est Abane puis bonjour na balandi nyonso na bige place baza vraiment star mi de 3 fois star zawana Yves Cléter mobali affaire d'homme aza donc batu tout babi ba force les revendeurs les alaga maître zet bali bili porte-monnaie magique nyonso ekoleka mais il a mis les kate donc mobali otika au moins mobali boka bwana mais non bakunda muntu bolumbute donc bilamba ngo mayato maya moto donc tina suka vraiment tozana et puis dirango bwima mutu ya TGV charge ya famille donc na pesi ba goloa tout mbote ba gladiateur ba tout ba boda fashion batu na batu na biso na Turquie ba mettre CD à lamba donc na pesi bango tumbote. Voilà bambote na bango. Merci à toi Trésor Moscou depuis quelque part. Merci beaucoup à toi Richard Mempe, merci beaucoup à Dieu, merci Maemba. Merci à tout le monde bandeko boninganga ngana lingara bino vraiment soza pour ça ba boire roba emba yo obengi barben ngodi numéro ezana esala bien yo moko peno bengi za na moi valeur moko boye. Vraiment na habité de na utkolo ba jana nos nanga awa bandeko na biso bon tobeta na banda non lisolo ya faire rigola parce que comme on a yo parce que comme on a déjà tout monde a fait rigola et message na yo na ba mission na biso o ba uta ko beta conscient na bango ya les 10 na les 11 les cas qui penza kitoko yo ko lobani pour na ba mission na biso. Bon félicitations na ba poulain nyonso ya papa Hervé faire rigola bakende na bango elo msute bakende ga cop makeza pour na ban examen d'état bango déjà basi ba leka ba examen d'état donc bakende ko beta des concerts au babeti samedi dimanche donc orchestre bako regagner qui ça jeudi bakomi awa samedi donc bagolo ba gladiateur au baza partout dans le monde donc papa Safran à Toulouse ba Sam Konko ba babi ba force banana beyaka donc bozala là vraiment pour nous soutenir orchestre nabiso où il y a papa Hervé Ferrigola donc
Auto et poto excité stade de martyr o batuno ba excité ngote ba yana ba nga ngulu po o comme on appelle moi Simon Nzela alati kola mais etiki vous excité kola ne kena ofele mais ce ne kangi yo mo na ekolo ya donc ne papa va excité stade de martyr na Royemba. C'était ça de Mathieu na Royemba vraiment tout le monde est conscient na biso les gars na États-Unis biso tout le monde qui na ba image tout le monde qui ça les aki nonde mais to yo ko mona susu lobi nango ba teli biso stade nani quoi ça les aki vide tout le monde mo ba vide to ebité wana ezaki avant to betaki des concerts to beti samedi to beti dimanche ezalaki na barbecue moko boye et comme que pokota $100 ya muke $80 eza ba prix au Michael Kutuna abeta aux États-Unis mais nazo ebisa out Michael na abeta te $80 et les abeta onte États-Unis ya lelo eza ya lobité ya lelo deve loterie ya bato nyonso okenda poto na deve loterie na pesi bino mbote ba poto feli o na pesi bango mbote na saima poto feli moko za na chaîne na za soki Congo soki source nini na pesi mbote kumba petit on za nani za na États-Unis a deve loterie boye na pesi mbote donc mi bi da place bazami bale ya deve loterie moko chaîne Esha Ema Capita na pesi mbote petit nanga courage nzamba pambola na deve loterie okoma na yo mususu kaba tonga ba deve na pesi bango mbote donc nde bango mutu basali ke ba video wana ba photo wana vide ba ni logo te et bon bango na ko sola bango na mambo bango te na obi ke ba tutu ba dans les États-Unis na pesi bango mbote ba concert na biso ezali ba réussite totale pour ça nango ezalaki faire gola azo forcer te makamunde ezoya muto aza ya musique ndelinga ke faire faut yemba et non ezalaki yi azo forcer musique et comme erreur ya omona la monotonie mamutu ba luka ba tia mambo na musique ezalaka te o ekoma poka ba renforcer mutu mais faire gola zo bimisa ba bio kaka ya sika na sika donc Jonathan Makengo prêtre na biki ya sika somme mamba sika ya mpaka to ki ne mo rapide na ebité kotokota na mamba stade du martyr expliquer nos bandeko ba Rolanda biso partout dans le monde bozo organiser mamba ndengini po to moni déjà to moni déjà ba carnaval ezo sala maikei ezongi na ba commune belé to mona ki lobby déjà za ki na limité ti ipen limité baye kasavubu baye bumbu baye selembao bakatisi bakei pen matadi kibala do bakenda ki penza to mona ki ba bima do bakenda ki pe ba tambola ki lobby makasi na ebité bozo organiser ndengini ne loko ngo boza to satan to zelanini o bozo bombela biso ya malamu o faire gola wa o sala biso na salamati faire gola nyonso na mokili se salama au memaka o eza meilleur o eza katina e a présentant pa ba nyonso lwambo ase sala madilo asala grand kala asala tabule asala ya sikani na ko yemba liko amatolo e bi maka na voix donc o nyonso se salama ezake to mona ka faire abaxi susu moko na zomi likolo ya stade des martyrs donc ezake yepe arutika empreinte na siko comme un jour to komi kotala nani abetaka kitoko nani asalaka boy donc ezalaka yango poto lobate ke faire aza supérieur et tout supérieur et bana mukoto banutala na bino donc koto garçon et mama be papa va emba bien koto boy ko karaboy non sentiment ya musique eza opesi biso la bonne musique bon mengo nyonso to lukisa bango moko biso to lukaka ke la bonne musique. Et si les gens ont donné son appétit. La bonne musique, tout le monde qui va concert et belé betamaki, mais va concert on a surtout bito lukango tout le monde a rangoté. Na ebité est-ce que papa avait aux alapé bongoté. Siko yango eloko toye nango lutte contre bêtise. Eza pona makambo. Biso ye na besoin que tobi misamarambo ezala vrai. Bikul masano so masombi seda otala. Papa va emba mututu osomba CD na ba 3 fois star mido ba Laetitia di capen de moi tant ma otala talika te mambo ekinda normal toza na besoin de concurrence est en sens pour faire régénération na ye ba betara le 30 juin 2022 o tout ba tirer ba beti za ba jeune ba beta ma monter ma moto ba jeune ba ben pour attendre taxi te agent ya papa leki comme si sous papa leki ya bango nyonso o lobela ngo mingi pelo ngo te za papa leki na bango nyonso siko ba papa bazobeta tala mbodo pesa eko pesa die la coste kanda yango
oyebi na ko ba no solution souter ngana to sola mamba batu yo ngo yebisa mamba kasi alobi mambo epese kanda bo benge papa faire papa leki na ye na ndenge ni Lacoste alingala yani Lacoste ngando yaza siko ngando taza lokese ngando na bwende bateka mwenche na nzela mai so bandika bolobo au matabo bateka ngano ba 7000 bani siko souhaite obeta masolo ya musique tangelanga kutu héritier ko tangelanga Lacoste ti tangelanga Patrick Beckham Lady Maître ko tanga Lacoste ti Lacoste aza goigo elokolanga toliaka na bakombo abatu nazo ebso mamba goigo ya faire gola oh toliaka na goigo ah goigo ya kisasa haoliaka na bakombo abatu ponga na nga goigo ina kombo afe nde mutu mbaza goigo ina kombo a Yesu ndenga pe na goigo ina kombo afe oui vraiment to boni ba goigoi to moni awa faire gola bande ko bele ba oloba marketing eza makasi te to moni pe ba panneau ya moko moko na ebite est-ce que ba panneau nde osala bato bakota to ndenge nini te mère quel que soit message on a déjà ici et comment to banda campagne depuis mois de janvier Naomi ya bazo peser déjà 1200 banderole Tarik Ngango Vasco de Gama Dorcas Boulokoko Elvis Yanfou tout oh oyeba ngo hein na tunika libéral les état d'esprit libéral les état d'esprit les amener état d'esprit au moni te to sola mama to sola mama et na ebité to moni awa ba promotion ezo salama to mona ki kisinjo asela biso promotion makasi na jet set asela ki biso asela ki biso promotion makasi na bisi bino mais koyoka kisinjo ba propos na ya lobi ata biro affaire moko te bengi et récompenser ata na mambo ya osala et du coup alala la muki ndeko na biso ngamba braza bengi roga ateli paquet donc aza bien aza logé kitoko c'est pas grave baya ki soki lobby c'est pas grave Congo eza muneni na Congo na biso code na biso eza 243 bango eza 242 donc tozolo ba kombo Congo poto kombo biso toleka RMP Zaïre mais to a drapeau mon côté carte biso salela za o bango ba salela raté donc alors biso na roga toza na rapporté ya elo côté donc ceux qui écoutent Mambolobi n'ont bonne chance na roga ba congolais à Congo Brazza bo pesa roga chance azape lumière na bino ya Congo donc bon attendez ça masamba débat mais nazo pesa communiquer bo ba partir à l'event donc Brazza nezo tika la polele mungali wenze nini sibiti nini miibi nyoso bazana il ya ba mongo ba okatsa ba oyiba ko po tika la polele na jeune garçon ozala te papa maman ba ozala ba ozala awa po bazana besoin ya bayoka la bonne musique wana eza fête ya musique ya Congo eza mama ba jeune te mais si ko leki mbala moko na beto l'histoire qui sinjora c'est comme si wana poso yo rata kombo te tantine Christine oui aza baoba ya makambu oyo pe tozolo balelo na promotion sikoyo azaki na accord na nani ah, ça reste à vérifier. Ngana to solo mamna biso moninga sona ndo bimisa ba vérité luka makamba téléphone e bando benga benga. Ya ona lingana ngate koloba manga mususu. Okoyi koloba. Ofinga abi bagolo bofinga bagolo bofinga est-ce que ngape na tali na moni pe place bagolo ba sala émission te mais ya lobi ba benga ba menace. Te mutu akofinga kisinjora te. Abi ba menace. Mutu oyo ofinga kisinjora se kaza ignorant. Te eza mabete apporter ki pe moko dans zomina moko kati ya 100 donc aza mutu pe to ko finga te zaka ke tant musu sera komi précis et musu fa futa ndako akomi précis mais est-ce que kisinjo ko zambo mais nyoso zambo d'ailleurs avant da ko te pa na yebite yo ko ma chef du quartier ba mapango batunga na oyeba te pona sala te nga sala kana kumbo afi nana nga goy yo poli kumba omi yo pe goy na komba batu ndo moni biso e bo yo kasi taona loba Cédric Mbala lisungi kimelo nanga po kabila ngati bo yo kasi taona loba ngo fele so na bi longue jambe merci beaucoup de longue jambe na pese mbo de place azana na bi ke Chancy Luonda
et puis équipe mobimba yake au télévision vraiment ndeto la bossé mususu ndeto usula mais sola na moboko vraiment et yango wana vraiment tozo chité déjà to comme déjà chité na ebité message nini o garantir bandeko ba Holanda biso parce que le autre jouer au moins likolo toza pena likolo garantir ezani ni ba na la bonne musique au ba ozela pena le 24 ba golona ba gladiateur toza la précédé lelo soki tozwa bato maboma ningi na mokili po balandaki baninga Frère Gola akosala eloko oyo ekouta kati na ye nzamba pambola mutu nyonso ndenge moko te donc nzamba zana ndenge moko te pe mukolo moko te eza bato musu bana ba miya bato musu bana ba million ba musu pe bazana eloko te bato musu pe nzamba azopesa bango à manger et à boire les crédits et les mégas donc même soit c'est limité on a nzamba zo sala ka bazo vivre l'essentiel sur olali olamuki lobi donc biso tokolinga Frère Gola asala ya kolula te pe tolula te to sala kaka oyekuya na ebike oyekuya na ebike bato baza partout dans le monde baoya mon vieux Stani Lukusa charge à matadi a ozala ya paka to mona ki carnaval o eleka ki journée à lobby bande ko belé bande ko ba ke Frère Gola na ba fan te mais niveau to mon to komi 19 to komi 18h je crois 17h 18h boy ba billet sili ce ko ba fan ngo bazo bima na ba cimetière tout ça bato normal pour ngamo na zaki wana sur place carnaval ezaki lobby ezaki pena somme nga na monité na oloba ondeni nga na mona ki ngote na ebité kasi bande ko belé ba oloba ke Frère na ba fan te Frère na ba fan te to ebité banani ba ko ba ebike mutu to oloba ebike Frère azana ba fan poto mona bato nyonso bazali le c'est grâce à Frère génération nyonso to mona grâce à Frère pour les lieux comme un jeune aussi bien yoma eza pour na faire les lopende beaucoup mo somba ba kabelo cher pour fimora bandarat bino tu bolulia ngape fona comme na kabelo tia on a fait les lopé comme na donc eza que faire azali guide ya mambo nyonso eza te to ko lo baba o bazoya na sima baza mabe bango nyonso ba osa musique mais aka na mutu moko même na classe eza na les premiers de la classe il faut azal. Donc il y a une place là qui a une capacité à monter. Les premiers, tu as vu que les premiers déjà ça t'es moto à yambo. Donc les premiers tu on a français tu zone na lingala moto à yambo. Pour ba français tu comme autant na livre et comment on peut ça sur libom. Et on se voit na zone na temps compliqué. Voilà, j'ai des nuances bataring moto ya yambo mutatika rumba na défaut ndenge ka balobela rango kombo Jésus komi ko bangisa donc komi lo wa kom okena ndawa ngango lobi au nom de Jésus au moins ndenge nganga benga no mbango etande kombo Jésus des nuances tu dis que le 24 vous allez vraiment sortir tu ebite to kabwaja mpaka na ebite bambote na banani po na ebike so na peso bambote atolali vraiment bato ba retenir karani te bato ba retenir que le 24 vraiment tout ça au nion son na délégation ba uta bwende ba senga fa balala so yango fona tout na place à kolala ikoza pour ba na ba Marie José Bokunza pelazawa na ba na baza vraiment ba yaki ba na bana na ebi ba na bana na Mireille Totokani ya Carlos Bila na vie ba tutu Christelle Matazikanda ya maître Tireka 15 na boutique na bango Dover coopération donc batunanga tout ya Turquie bienvenue Swele mais c'est penalty et puis champion Rino Mabanga donc na vie Turquie et Rolongo kuna kwento bazai de les noirs roya et puis ce total nana Badra Jumbera barozala to ebi que jour on a vraiment bagoulois ba gladiateur na vie que tout ça du cœur na tout le monde oyo aroya pour ayoka la bonne musique. Voilà, il y a pas qu'à et tout cas bon déjà mais ça se joue sur tous on soit ensemble tous solo on peut na kimia parce que l'autre ali mercredi mardi jeudi le mardi donc jeudi tout ça na 10h jeudi na 10h tous attendre on peut soit à 45 minutes tous solo et ça na mamusu o tous comprendre té on dit biso bagulwa to linga na biso ferité vraiment to linga ka o ekuta katina pour ce que tu to soutenir nazolo batu mutute biso bagolo tuza ba matérialiste tuza ba lokoso au mona mutu mom na te ba lox moni mutu lox a lokoso et ali babe mais on va finga biso ben capable na capacité au faire azana ngo soki biso moko bagolo pe to prendre conscience que mutu to ana ngo capacité na ezabo ndema mususu donc ya olobeza mais na olobango jeudi na 10h donc 10h na jeudi oh
So écoute koko za direct ya mama minene. Ponga so na bimi se indaka. Mais indaka mabe ebeba mabe o. Indate. Oh, c'est que je na moni ke o chape ba fan quoi indaka mabe. Il fait repartir de amutu. Te mais wala mama na tenga sina tika na musique kala. Mais o chape libaya po mutu reza de wana ici. Te ngana yemba fort. Litanga vuleganga maka jamais na espace. Dans l'éviter vita di kando. Batu msuba baba leader na bokesa ngali kibam. Nasuki na nga wana na pesi na mon président Mbote place aza et puis type Bukana millionnaire donc on a pesi ba tout Mbote. À la prochaine. Merci beaucoup Yampaka. Merci à tous nos abonnés, à toutes les personnes qui nous soutiennent. Merci à tout le monde. Joyeux anniversaire à toi notre président de la République Fachi Beton Mokwantombolo Lelo Pena Mokolona Yombotama Elamu Nzambe Abaksila osusu maele koleka et apesa osusu apesa oli susu posa osala su musala oyo osala biso pena musala kitoko. Merci beaucoup na bandeko nyonso bozaki scotché branché. Merci beaucoup à toi Trésor Moscou. Merci beaucoup à maman Olga Moboko, maman sociale, maman Ebara Posa Bana Saki Bana Basenga. Merci beaucoup à toi maman. Merci beaucoup à toi derrière la caméra. Dieu merci Maemba. Merci à Richard Mempe. Merci à toi, merci à tout le monde. Ba découvrir Ngarabiso, pour continuer à s'abonner, au tomber la vidéo ba liboso, au s'abonner, au appuyer la cloche de notification et chaque fois bénéma la bande kota au bande recevoir. Merci beaucoup. Bye.